Bandeko se protéger à Kobatam. Est-ce que maladie soit zéro coûte? Bon, tu as cantine à Maïnzeland, tu vas se coller ma boque, on dirait foufou, tu vas bien à Binobolia. On voit le moyen mère, parce que ma boque m'appelle son côté dans ma magasin, bâtiment, au gâteau au somba, mais quand gâteau, bandingue, ça bon au somba. N'a ébissio, n'a pas 30 magasins, Chica, concernant Pessa yo. Ah, Mouteko Tika Moutute, tu coûtes un challenge. Bibembenyo c'est les cartons que la maman va faire, quand tu as fait tout ça, quitter. Bon, magasin sur le côté, tu as au somba, tu es sur la mabouk. N'est-ce pas, comprendre? Ce magasin qui te commis benandenga ko mekela ba gâteau to bando tonda kana ko meka e yango to kufa ko papa to apia ka to boy ah to tika li toke non mais non vérité moi na boya ko tika la so ka landi mama me makina mukongote o ko tambola yo o ko kino senga bando pa ya nani ah pe ko mi bomeza mabe so ko mi bomi o ke li felo ba ko se bembeno ba beti film ah wangane na bisi to za na ko kita muta suka tina terminis na ko consommer ticket na nga très bien. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mbote na bino nyonso balandia Cléboa original o ekumba makepa na emoko le grand prêtre César Ngadi l'homme au multi réflexion quoi donc mon boss yewana alors ngape Neftali à la 9 yang nazara toujours na sengo ya koza liboso na bino pona ko peste la bino nyonso o ezoleka mokili makambo eleka na mokili alors lelo tozongi lisusu pasteur John o aleka ki liboso les kotaki na sepela mingi émission leki koti bobenga et ça là vraiment bien ma case to s'entend déjà que to landa maka et puis ton ndimama déjà ton ndimama toujours peut to ndimama kaka to ebi makambo eleka na mboka na biso to kende koto politique nungu to zonga boy donc yasu ne lo mo ça la rage ma casse donc o est commis remarquable dans le monde entier et ça bongo coronavirus oh tu to beta sous li solo nango lelo na pasteur John ou aza déjà na plateau na biso. Bonjour pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Base kuna basimba raté za grâce. Lelo tozongeli lisusu to lobela monda makamba coronavirus. Pasteur John coronavirus c'est yaki déjà ebanda on a ba Chine na kuna et koti ba France et lelo ekité biso na kati ya République démocratique du Congo. Alors tant yoki lisolo ya coronavirus oyambaki ngondeni. Na yambaki yango na ndenge ke eloko asika to kamwa te po biso te to saba kolo mukili to ya mukili ne batinde biso na nzambe oye ko komela biso foto ndi mabe convenient nyonso to kuta nango corona ngo eye peut-être maladie ndenge épidémie bimeli wapi tanto nyama moko boye abelaki na ye akufi nyama msa kuta na ye na nzala aliye azwi yango infection yepe nyama ngoso bakanga ke na nani balambi balie akena libuma mutu wana abandi corona kia peski ngandi ti ezaka ndengwana donc oyi sokomi na mukito kama te to lukande ko yeba solution ningi ezali pona ko sisa maladie oyi ko banda ise banda to lukande sko limite za wapi so to bandi ko landa milinga ne so bimebele to kobela miso to lukande konya milinga to so pama ipe makambo esi esila so corona ngo pe ko ti batu nyoso na mukili kaka bandana ba poto obike biso ba misusu atato voyager te biso ba misusu atato to na programme makamba poto te na ndenge me siko ndenge mukile bandi kaka na poto situ kuna yeba monde te to komi na frame yo bien misala mingi fonctionner à partir ya poto ce que zo sala batumi ba travailler a pa ba futama na ba produit ba somba ka fona poto yo moni prix c'est le machi muki po bilo mingi za importer comme rare na ndanga bien et puis période ndenge to ça
corona ndenge ye oui tozobatama mekeba nga na kotikala te na fana ndako so naza piaka mpona kima corona wana nga na boyo yango me na ndimi na nga lwa bakonzi mpo eza lokweli pays me mutu na kana na ye. Pasteur John, merci beaucoup. Coronavirus eza kosarage eza kose propager vraiment mingi ya na Congo. Lelo to komi na plus de 300 cas. Ebele pe babiki, ebele pe bakufi nango. Ba baza en quarantaine, baza pe ka ebele. Alors Pasteur John, tout le monde ba pays mususu bakangi mutu na malade, bakangi mutu na virus ya corona. Baza quand même kolakisa biso. Botala mutu oyo même si ba mutu mo na bilongité mais to moni ke en quarantaine babi ke mutu moko za na. Alors za question moko oyo ba population baza ko se poser. Pourquoi pas biso to yeba pe banani bazo kufa na coronavirus. To mona ta bilongité mais to moni déjà que to kendaki par exemple na commune en Ngalema bato baza en quarantaine bango yeyo. Bien que ba ko se masquer tout le monde qui a balali awa oyo za en quarantaine pour azui virus ya corona. Awa eloko moko esala matito ebité bon coronavirus c'est bande ko to tika no sala blague coronavirus c'est par rapport ya wana population za la posa eyeba banani bazokufa bazobimela wapi parce que tant que Pasteur John okoza la pour population tout pour bakonzi disons te ko ezali kama bakonzi kutu te te feka soko taliban kamba libanda eso lobela bandeko misu bana poto so zatana ndeko to camarade benga so to kangami na bandako makambo eza série maladi eza nango mais nazolo bela ndeli kambo ke ndenge ye wana maladi ya to ko sala nini se ye to bandeko se protéger ko batam est-ce que maladi so za lokuta ba ko tshaba cantine ma inzela nzela to basikola maboko ndire fufu ba tshaba benga bino bolia lelo kisasa mo bimba so monika sokola maboko pa ota sokola maboko magazine so ko ta to ko somba te sokola maboko. N'est-ce pas comprendre? Ce magasin qui te commis ben ndenga ko mekela ba gâteau to bando tonda kana ko meka nga ona yima kambwelo ngoya meko sikala maboko mapeleza ngoko na magasin ba chema o gâteau ko somba meka gâteau ba ndenge za bongo somba na ebisio na ko tata 30 magasin tala ngam na lo ba o comprendre nga période to za oyo mama corona zo siko ça ba maboko kilikili mais to boité to keno pepa to zonga no corona sim corona eye to siko maboko mais régie des eaux pima izo rapé sou mingité so corona ngona ne baina régie des eaux mais izo ya lokole yete bo se bo pampi bakanga so o siko maboko ndenge nini pe muninga za na lipa leko ka bo senga ete talaka muninga leko na lipa po siko ngapenza te wana to lumina na ko za corona Pasteur John so compagnie ngapenza ko za nga corona ngai na siko maboko te po régie des eaux ma ezate muninga leki na lipa ba cha mwamba ngapenza na nsape na lipa leki nga mwamba pepe singa mboti. Ah, boniko. So okatela moderne. To zongo na boy to na boy. Atukanga pona corona, boy te ya corona sela nga mena tonda nana. Po eza mbaka donc na bana makama mike po ma perdo sawa. Loi ya corona zo to samande na poto. Awa nga na mona ki bakangi ba commune moko boya Gombe. Nde ba chaki mupepe oui. Mais pesa nga passe. To luka ko batela ngobie. Bongo bato bazaka na Gombe te bafandi libanda ya Gombe ba ko sana Gombe. So bazo corona ba keno ngi suka wapi na boité biso corona selon loi ya l'état ya RDC eza vrai bata maladie baza na ko linga te na kende na ko linga jamais na kende ko luka ko mona bango pona ye batala so bela ye maladie mobimba kutu ozo tala yo sa maladie yango maladie on kana masolo ka bato ozo so comment maladie bato botikala 1 mètre sikoyo maladie mobimba chaque côté bazo tshaba cantine moko so na ba savon bongo yo tinda ngana ke no sala bilan ko yeba nani akufaki na corona o milingi yo to milingi te na mboko ngana ke no tema pe ko tala détectage corona tala no bo sakana mutu moko batinde ko na hôpital ya corona tous les docteurs o bele ke ngai ba na muta corona tous les docteurs ba vi docteur me muta corona antika docteur antika sexanga no c'est qu'on a bien té muta maladie ba kimia na ba docteur. Mais bino baruka corona yeyo comment en tout cas oh ngana benga me koto ngana kende kota fièvre oh mais fièvre na corona ba fièvre moko tous les docteurs pour hôpital comme Ndambu. Bon Pasteur John, merci beaucoup merci
Merci vraiment pour vous êtes toujours branchés. Donc, on va pasteur John Dorazana. Sur le stress, moi, so que pas na anti-stress. Oko seki. Yo bon ça pandi na yo na cache couche pour oko suba na bilama ninga osangate. John donc que le beli me ok vraiment mbangu pour na commune à Gombe. Tout le monde a commune à Gombe ça confiné. Commune à Gombe ça qui confiné alors. Tous ceux qui même ba image ndenge baza ko désinfecter na Chine na biso. Population va lobby que wana ezala qui ça désinfection ça va qui ça bangungi to ebité pour na Chine to mona qui différence à makas na biko tala ki yango ba image wana est-ce que ko faire différencier biso par rapport à désinfection bato baza ko désinfecter Chine ou ba désinfecter qui commune à Gombe na kenda Chine to retourner nga question Chine pour nani te total ko na bilili biso to ke Chine te ngapo na côté nga na TVT nga na zo expliquer ndenge na moneli makambo zo salema na zo landa corona selo na yoki na bato bon côté biso tout ça na koloba ke to so banga corona nde batutu ba obanga vraiment omoni tant to so le belaka faut to ndikambo eza principe to pesa batu tant ba comprendre to so lo ba nini to yeli ni tant oye yaka ko tuna makambo to so pesa solution ki ba distraction wana première remarque problème te ya problème za boy batu bo so la nga pesa matoyi omoni biso nyonso na bino pesa boza écoute en Afrique na poto wapi yokanga bien to tena distraction pembe ngai to le peut-être pesa bino conseil vie eza yona ngate mto senga nzambe to yandenge nzamba cha yokanga bien mabena malamu il faut s'attendre kokuta nango batu misusu bakufa na vie ne pas dit que bakola mabe bazanga ka bomengo bakola kinde na côté oyo bimaki fort pour bakute na makamoko oyo et pesi ke kota lekeleli et pesi loi ya kokuma mpaka na vite batu misusu pe baleka na vie ya très bien mais bakutana na mauvais cas o balaka malade surprendre ça ya yeba na te so comprendre batu misusu pe ba ya na vie o baleka na nzela ya pente de pente la tinine akutani na côté ya puite na vie na ye n'est pas dit que abengama azanga azwaka na ye mais ya kokoma nde batu bakanisela batu bazwa ezate ndanga bien corona eza maladie neti maladie et ye lokola bimisi ke kokamwisa biso po tebikisite tant to komesana nango ba docteur baza bomanzo to pona makambo wana mukolo bakoyeba bakosalela ngo pe kisi corona kokota na kota ba malaria na bakinini na ba mutu pasi et comme appelle na question ba kisi ya corona 200 francs ou bien pesa la 500 pour les kiming donc ça ka temps le autre en 2020 tant comme en 2021 22 23 na kisi ya corona ekozwama e communique mususu n'est pas dit que kisi ya corona soke mona ninde mukile suki toke n'est pas à moins que kolo mukili asukisa mukili nae et puis période toza landanga bien kokola kokoma mpaka eza su ndenge ezalaki kala te yo muto fai na ndako pesanga matoi kokola mikolo yo pokoma mpaka to tshembongo na banque komi keba pourquoi distraction le kebele un komi makasi mutu mususu mbongo na ye moko abomeli nzoto na pasi na ye azui yango kabela bandeko mususu bakomele un mususu asi ba camarade ake batiele poison mususu taka ye wana na mbongo na ye akesala makambo oyo ebana kite pombongo eleki azui basielo pardon loyenge malade bomiye mususu munga pesa ba technique et puis période oyo ba pose ekomi makasi koleka ba pose ezaka ba 1960 masumu nyonso ebatamaka ebimi pourquoi privilège continue na contrôler nani lelo na mukili masumu ekomi permis oya malamu ekomi mabe ekomi malamu tokoti vice versa basi ebele bazana mabala balingisi mibali babala te mibala te bango alesi bakomi na pose basa kindumba bao basala kindumba balembi kindumba balobi te problème nga na moni ko tena luko mobali moko abalanga tala vice versa ba misusu bazana ba fiancé mais ba fiancé ngo bazana mbongo ko boma bango tina libala te ba fi ba moni zo umela ba changer jeu o nenga na moni mutazo mangana libala zo umela promettre ngame na zo fena nga shikito fe mashakado alomba bien tout ene komi permis kala mibali bazako zana basi ebele basi bazona mibali moko lelo komi au contraire lelo partout na habite soki na poto mais mingi aona kisasa o remarquer moi na moi c'est cette jeune fille mazana mibali 4 5 6 c'est bon lokaba ba mitambo o mutamba mboloko o mutambu ya pakasa o mutambu ya mpuku puku nde baba za na quartier soki ngala na poko afente petanga tarina ban wana za nango bon mibali pe misusu bino mo boche fi kaka bozano na engagement ko bomba basi na ndaku te mais bozo ko chama te pe bocha fi na bino kilo comment yo moko nanu okoka ko so fi no en charge te mais ozoko ndo moi sia batu mwana bato che na ndaku ndebere yango to lobi soki omono bengama na makambo wana sala
En plus corona lokole yé tozoloba corona eza suka te eza maladi neti maladi ekozwa mpe bato nyonso te biso bao tozali na opesa conseil tambola ne kenge keba mpe tozonyata lokolo longwa na badepense ezanga mutuna makolo mokili ebebi bato afeti bazalaka kala ntango mokili ezaka bolingo esila lelo atoza na nzala obeteli moto ayoki oza na nzala konima oyoka yo atyola makende okaba mbongo pembeni soko comprendre nga bien nazopesa bino conseil difficulté na yo talaka nani okobetela sino tokomisambwisa sa oyeba kote musi okanisaka baseplera na yo nzoka nde soko opesi mokongo batirelaka kotonga yo même na famille na yo propre yango napesa conseil na vie yeba kozwa mayele ntango difficulté ekomeli yo koconfiere na bato bikonfia te conseil napesi yo tambola ne kenge zala courage kokitsa médaille ta tokomi piaka kobetaka masolo esika bato bakotyola yo te sino te korevese batamaka toujours neti eza atolie ndunda lopango bazaka munoko bimia na nzete batiaka kirda eza musuni conseil napesi yo oyo nazolo bato ya pete base namoni ke vie bozomemango na maseki tozonga na constatation de départ nini na kritikaka wana toke mwana mobali tala nano epa na bino kolia ya yo moko nano eza pasi ozalaka kuta otiki mbongo biloko to okuti fufa moke bando obetala kino mwasi comme si asali okanayi ata alobi ke fufa ezaka ekolo moko oyo te peche alingaka nga te banda na toboyi te ya mibale awa toza misala na bakongo na baafrika eza su mingi te yoka mateyo oyo bino bazokende okosela nzambe atika yo ebele ya sante nzambe akinela okuta oliaka mabe atika yo ti lelo ebele ya pasi oyo okola nango soki otali famille no manka bato kutu baleko na bomengo bakufa avant yo ti lelo omonaka nzambe mabe me na sante akabela osaka nango nini yo moko soki ndoluka makambo eleki okilo soki ayini otamaka na koma nzambe na bamfutema koma bapapa kala bazangaka mbongo batambola na botosi ata babonga te melo banuni par rapport à bino na mbongo na loyenge me bozonuna te ningi ezosalaki bonuna te yango naseki bino ke keba mikolo konuni ekomi pasi okotia bambongo na banki monuni te conseil nazopesa ekenge ya vie contrôle tala zanga na o nyonso même yameli la classe kozala nango te zande na sagesse soki oza na sagesse ekobombo makasi lelo mikolo oyo classe epesami na bato ebele bazwi bamikanda classe bamadiplôme mais tala comportement ya basi na mibali ezosimbaka te koma na esika oyo bato bazanga bomengo mboka ezalaka na mibali oyo babalana mama na papa babalana te bango ya bayebana te batalika bede mwasi na oyeyo mpe mabala yango ti lelo ebimisa biso bana toza koma oyo moko ozwi ntango otya mwasi litoi bozovive mpo boza na mbongo me mabala ezowumela te mabala lelo ekomi lokola basapata bachinois omona yango propre soki mbula matangi ebeti seme lelo elongwe mabala fe esonga lokola seri akala mabala gudir okolata ti olembi otindango mpe acordonne ebukama tonga neti azongiseli yo oyo eza na kosimbela wapi donc sapati moko ozomona toko tie na moyo ekubaka neti likofi satamo basoko obeti libako okote kozoki nde basapati osengi yango na babata oyo babata libala fe ezako abata linga mwasi na yo na ndenge bokutaneli longa na makelela bato tantine bokoti na lopanga balocataire koki mpe bavoisin tata moto ezopela lere nyonso kote bayoki boyibani te bokutana mbote esila soki oza na nzala asengeli pekation sa tikelo kaka nzonzi mais kokotaka na makambo neti okopwata mobali likolo ya fufa bavoisin mobali nanga kuti omonaka ya akweya te foge bino bato bosambwisaka basi na mibali na bandako likolo mapekation sa bavoisin bosisa ye ngala ata mbota bavoisin azoka bandimaka esu te akoma ndima mbota mobali kaka na mutu onde batie mika te na munoko landanga bien tantine vie oyo na opesa 2020 toke biso so na corona corona ezokende esala kwa toke premier mita basifle arbitre prix bopema deuxième mita tozokota bino bato bozaka oloba o nga soki bare nake mokolo yango na bare te nakokoka te bakangi babare okufi oza kaka bino bato bokoka nga soki nabimi te lelo pena tete bakangi obimi o nga nakokaka te soki nabimi soki namoi tina ozwaka sans fra te bakangi babima te ozokende bakopa mamemame olali nzala conseil napesi yo na vie eza yo moko batela yo moko mpo batela yo moko lobi ezala bien bato misusu bakopesa o respect soki yo moko olingi yo moko nazobisa yo atosana bandeko baa na poto bakoyede omelere nyonso te yeba mpe ntango bapiaka to batikalaka pembeni batongaka yo eloko ebomi yo bilelalela ata balela oyo balelaka boye te soki oleli mpe pema ata bembe okufeli tomonaka kola ebembe soki alela leli elimo mpe afana na onyaka mwe yo bande olela vino ka manka angai korona yango eye kufa korona yango eye kufa na yo olingi okufa te natososo compagne na bana bapre tala
soko ye mukili okomi na age koluka kende yeba ke okosekama na batu nyonso ngam na bisi yo tala liboso koyoka kate pesa vino confiance bayeba te mutu anzala ata expliquer bandimaka ete kende kande ozokende kozanga soki elekio na famille batu nyonso obetela masolo bamona okandi oza lokoso moyibi yango na biso frère kopesaka baexplication mpa batu te meme ya famille yo kende kaka na kopi na mosala salite sekama tsolama zala mbamba okopianga raison ntango ekochange bakochange langage toyebi ndenge banda omoni joyo anyokwama tro ti esimbi nzambe aza na ye ndeloko esangi bato ebele koma nazopesa confiance na bato mpo baoloba na nga nabanga bango me vi na nge telema non fo me nakende basekaka nga me naprogresaka maleme oyo abombaka 100 francs tala le 30 ekomaka 3000 oyo abombaka 1000 le 30 ekomaka 30000 oyo abombaka 3000 le 30 ekomaka 90000 nazopesa bashema vi mpo mata ekenge namona bato baye na famille pauvre ni qualification atanga te bachola ye mais ele moko te evi na nge ezobeba agi na komi nango keba mabuka na daya ntango akotaki concentration abandi mombongo abandi cope na baporte ya compagnie bazochola mpo azalaki na moto akopesa dikuta mata aluki fo na bakompagnie asekami mene konzo tala ye ape 4-5 ans shikito omoni ye lupango wana ye omoni kore kamio ezobula wana biso ezobula ya ye estce abimaki libanda kisasa papa mamini biso ebula te tala ndenge abali mwasi tala ndenge nawe banomaka mike eloko ezoboma yo nanga olingi bomengo na kombo me nzela kolekela bomengo oboya zonga jiga koseno apesa yo awa moto ekotika mutu te tokuta na challenge bibembe nyonso elekaka tokela yango mawa te kota kufelaki tozalaki te balongwa kutu mpo mokili etikala libre topema bisi nini bato bakitaka te natesoso compagne awa nga nde na bisi toza nakokita moto asuka ti na terminus nakokonsome tike nanga très bien nga nakokufa bikufela mwanza te. Merci, Pasteur John. Ma vision à Giga, alors, Pasteur John, par rapport à mes mesures hygiéniques pour la maladie à coronavirus, c'est surtout sur la maboko mingi, tous à distance, tous à distance, tu évites à simbana donc mbote, entroupement à boyaki. Alors, les lots, tu évites quand tu vas congolais bazobanga maladie en hôtel, monsieur Bolo Beza, monsieur Bolo Bezate. Pour na bato baolo bezate wana to mona bango oui baza entouré donc baza misika na biso te na ba quartier na biso moi groupe surtout bata politique tokotanga nini tokotanga bango te mais baza ko sangana chaque jour to ebité ndenge basangani wana malade ezate même pas wana mikolo to moni ba banque comme futa bato tala na banque oyo kamawa na ebité tant nde baza na kati ya banque bongo coronavirus ezate mais tant ba demander coronavirus ezate pour na siko bato wana okolo bana bango te maladi wana ekoza nango awa to kipango te po condition ya Congo leki na corona na kilo sozo comprendre nga difficulté ya Congo leki corona na kilo so ba pese corona na difficulté corona ezapliko pepele corona eke ndo saba ravage nango na poto awa eza mwa rare awa to vive na kwata moni mutu songa moni ko sele zata za oyo koya mais museleke te soko landia komi na suka suki azonga kako te balandelaki ye yo moko fungole makolo angaso ngai omoni osuki se mitema na Congo to suka nde mitema donc to forcer mitema suka oyo koya na place bato basenga komi jambika bakutanta na corona bakende yo moni mesha konga corona yakadi to baela oyo koya po kisasa oyo régime de zoma ezobima te bobita sikola maboko mai banda tongo bimite muninga leki na lipa na boya ko senge pona za corona na ko senga na ko ndima corona menaza libuma kotonda to na kwata moko na zobeso ba schéma ke kisasa to na guerre moko ya morale libanda lokwa na kasho to vira ya keba so moni mutazo seka fait likambo pende tout place ko seka place esalaka poko seka kisasa koma donc ato lobi mutazo ko seka kwa démarrage ya camion donc ko seka tout le monde ko seka poko seka sila batutu bakoma lokwa bazolela omona ke méchant donc to koma na poule moko awa na bisa yo omona mutazo tambola ka formalité ka otambola ndaza na kati wana soko moni esomo to koma ko tambola na ville ko tozo poussa camion tellement place moko bana mike moko zo poussa na tamu noko vous donc il me camion tala no ba no fait pas ba méchant to nango soko tali copie na yo okenda ko tali charge e bala na te o kabela nani mukumba zelo charge ba ya yangi sotu bakoma ko kima bandeko misu bakoma ko tsa dossier bana nga kutu na linga te basanga na bana kingandi po bango baba voyou et la sike ba yanga batika la to boy
surtout bato bazima ba 100 francs bazochola bato bakelela siko biso pe bato bapula pia ko tokokimela wapi okokendo senga bando pe ya nani pe komiboma eza mabe soko mibomi okeli lufelo bakozobembeno babeti film siko corona pe yango tokufa kufa to pia ka toboyi totikali toke na bano vérité mwana aboyaka kotikala soki alandi mama memaki na mokongo te okotambola yo oluka kolandanga tokotambola yo mpe ofa oleka no kote ya bampuku mpo bampuku tous les mpuku bazalaka bacourage na ndima te puku aza pia puku moko talala nzala ta ndako ezanga biloko ebi mpasi adekufaka fo oza na courage ya puku soki oza na commissionnaire ya puku akotekisa na bato kosana yebiso yo kozala nyama lokola mbembe te ye moko mpa alongwa koma na nzete oyo 4 heures du temps oka mobola ya zamba nde mbembe oka piake me na kipiake na kimbembe azala mpe na mwasi alingaka ye mpo omonake kimbembe ezaka bolingo yo omoni bolingo eza différent nyoka soko otala ezaka lolingo ya kane me ntango abetelaka masini masolo esengo masini amonaki mobali nanga azoseka me ezala pembeni onde bafunga monoko basala nini baswa yo amour bango nete so ozokomprendre moto na terrain netre na ye awa toye mokili conseil na opesa yo kanga bapasi na yo bomba kobetaka masolo bilelalela te tout le moto akosouffrir toke tokende soki esimbi te kufa soki esimbi toke nanaki na nani. Ok, Pasteur John, comme déjà cité vers la fin, mot de la fin par rapport à Makambo et à coronavirus et puis na bambo te ndeka ezala. Mot de la fin ça que corona comme ça gogoité. Corona ko si loi ko uti likolo. Ba to likolo ba kantia ko ba tutu ba liaka bien loko bango. Biso to ba ta ba manka muto ko langa. Ba ko si loi article KA mais ngapo ka on nga comme chose AY. Yo bitena ki ça so bimisi mutu te fufa ba ne osonga na poko te. Ça bimisa oswa yo sali monter to tia bien coup de tête comment bini yoko to banda na centre o malofombo na fo mata basi la kate toke na coin lo e ko imekwata et puis mikolo ku soko bimi na terreau ça yo moko unique o teke belé po ba créer belé balali na pesa schéma mais na pesa conseil période yo keba na engagement belé lo ngwana ba lo nga drink côté na concentration tel âge mabunde te tuki ato bonga te tikira bana ta badi ba mona ke papa linga biso na affection fufu. Ne te sois compagne, pour ça courbi de rien. Pour ming te sois aventurier. To tchaba si nanda basi. Na mona moi si moko nanda kwa jeune, maman namba on dirait maman mboka. Moi si on n'a pas melata si que mon bala parce que j'ai à 100 francs. Quand bi maman tina bonne année j'ai à 100 francs. Mais li balo ndengeni, on balka. C'est là, na promettre. Au moins mon bala oti musala soka ya tindi bière. Mon bala ko fanda. Moi si mtato sombele bière achena makolo. Au moins pendant que non mobile azomela masanga moi sina bana batela ke lokwa mobile nde joueur na terrain bango ba supporter moi so America buta kitisi chef nanga actininga lelo mingi na boulot na ebiso fo mabala ebele même ba soso ba l'équipe so na bolingo me balata kalia cité mabala bise kutu mabala ba puku moi si tala zala puku moi si nanga pourquoi moi ça m'a déjà mbamba na mobile ko toto ke na kasane sima to riba nzela moko to sanso nzela moko bongo me tala na ba no vérité libala mutu focha mobile mbamba po mibale bele ba makama be ba ko saka ko kisa bolingo so za pia kana zo betema sima solo compagnie mais ça tu m'as 10 000 comment mobile mazo ko sama sike ngana liaka wana mwasi na mobile na liaka mingi te pe alinga mingi misunité par exemple loko moko ya ndia ngaka biloko matembele pe za bokoko nzo ndi mobile na malewa mama na damera misuni yatika pena boka mboto esaka nako ya mafilo maintenant comment nanda kwa kan aso ba munika mamusina ngana linga ka biloko yote azokosa mwasi po bazana yo après afin na TV va changer gouvernement ba ko changer na mobali mabe ne bo saka na mabala bambote to na pesi bino mbote la linga bino mingi vraiment chaîne na bino chaîne Kleboa zamba pambola bino nyos na pesi mbote na yemoko William anona na sa papa na 14 gos na pesi mbote na bandeko nanga oyo na balingaka mingi to la pete comme pena mulai surtout mo misala ma dictionnaire be c'est que ça sérieux donc il n'en pesa bino nyos te po boleke belé na pesi mbote na quelques-uns oyo boza peu sélectionné na pesi mbote na ndeko nanga Henri Kokobika na Allemagne sans oublier Dilou Suzanne qui sema na Suisse na pesi mbote na Diamoneka Sylvain na France sans oublier Ebwangi yo Priska Estelle na France batika yo na pesi mbote na Majanine Malasi Bolingoli na Pays-Bas
sans oublier couple Nzinga Sukidi na Caroline du Nord. Na pesi mbote na consul honoraire ya Ukraine na Congo. Mais c'est Faustin Ngobeya batika yo umela. Sans oublier Mama Lili na Bumbu yo yebi na commune. Vanda na yo. Na pesi mbote na Ma Geneviève na Montpellier. Yaya le bleu, papa na Victor na Montpellier kaka. Umela na France. Na pesi mbote na Verzino papa na Shaol na Ukraine. Batika yo umela. Sans oublier Lissus. Jean-Claude Itwa Bombo Fanda na yo. Coach Gisino Bambote na ngwana so betika plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba. Na pesi mbote pe na Mel Parfum. Mel Parfum penda en gros en détail so betika plus 33 75 39 030 94 wa mobimba pona ko sukisa. Na pesi mbote na Mimi ayiko na Cape Town. Nande konanga FIFA teka na 15e na OK place. Na pesi mbote na chérie nanga moko gros bisous je t'aime chérie. Blandine place oza umela maman. Umela yo penza base titulaire à poste ya Tembe. Wa ko ka jalou na abela. Vraiment na lela bino tout fort. Numéro nanga 084 75 18 112. Na pesi mbote pe na cameraman na biso Kelly penda place oza comme américain base na yo moko tantine Neftali Yala aux chaînes habituées tous s'abonner vraiment dans les labos tout fort vraiment donc il n'a bien le base vraiment merci de votre tantine. Merci beaucoup Pasteur John vraiment to ebike o eza ya sukate to banda koya na biso pourquoi pas to comme déjà na suka pourquoi pas to pesa merci na Emoko le grand prêtre César Ngadi babi l'homme multi réflexion quoi l'homme multi réflexion César Ngadi mon boss yende mokili nzima pe tonzima topona yen na pesa mbote na ngala bato nyonso balandaka Cléboa original bozalaka bino bosabonner surtout vraiment tozana pona bino. Je salue mon grand frère Edou Matouba ya Mama Blanche depuis Belgique, pourquoi pas Jean Dédien Poutou depuis France bozala bino tiato sukisa na Emoko maître serpent papa na Adonai ya Mama Magali Louis Ndubelo. Et pourquoi pas aussi na Emoko le grand chofa lokolo papa lokolo maître Jansi Bassana ya Mama Tabita Kasongo et bozala toujours branché ngana bino tozala kaka wana na système ya Linzaka na Mosapi toko kabwana kate soki liwa eyete to pe merci na Emoko les grands caméramans internationaux oh caméra eto saka Kelly qui a la zola donc umela na yo ngana bino tokutani mbala esima botika malamu. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.